chérie, Bengola, Wissinga, Komisinga, Izoba, Etikali. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Komisinga na planète Oyo, na Komana Nute, Wolobisinga, Monoko, Banjaloué. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Chanteur Moro par exemple. Na chanteur Moko, na grand-père. À part grand-père. Oui. Aïe, 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 aïe. Donc, yo coopérano na mututo sepelano. Non, na sepelakana mutuno chetoza na pépinière ya ba musicien ba grand chanteur baza na mboka na biso. Pourquoi pas? C'est comme si on rêve à na mutute, bon qu'on rêve peut-être c'est trop dire ou bon ça olinga royemba na mutu moko un peu plus tard. Non, na koyemba, na yemba te pourquoi? Neti nani. Baza ebele ba onyo so ba yemba ka bien même na ba ene na ngai lokola Ferregola ou bien Fali Poupa. Okay. Ba collègue na ngane ti ba maestro Fabro, ba Bina Filé. Donc baza ebele. Les bandes à London TV avec des Bruno original. Va il au bas là? Non, non, balade. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci. Voilà, bonsoir à vous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. En tout cas, un très bon week-end à vous. Bienvenue à votre émission 100% Star, une émission qui fait la promotion des célébrités. En tout cas, tous ceux qui sont dans les temps, tous ceux qui ont un passé, tous ceux qui auront également un bel futur sont le bienvenu dans votre émission 100% Star. Nous recevons un invité avec celui-ci. Nous parlons de lui, de ses activités, de son actualité, pourquoi pas de ses perspectives d'avenir. C'est samedi soir, mesdames et messieurs. Nous allons recevoir une diva. Donc, on va parler d'elle, de ce qu'elle est en train de faire, de ce qu'elle fera demain et de ce qu'elle fera hier. Je tiens à dire un grand merci à l'équipe technique, Koupar Bola, merci beaucoup. Mike Kamwaka à la réalisation, Serge Nkwilou Yaki Poutou, chef d'antenne, Msimbi Amavinga. C'est la grande équipe technique, mesdames et messieurs, qui va vous tenir compagnie pendant 3 quarts d'heure, 45 minutes d'émission avec mon invité. Bien entendu, cette émission sera entrecoupée des images de mon invité de ce soir. J'ai dit déjà bonsoir à Passira Faïla. Bonsoir. Oza Kitoko. Ouais, très Kitoko. Voilà, mesdames et messieurs, c'est cette dame qui est donc la star de cette semaine. Nous allons parler avec elle surtout de son actualité parce qu'elle a un single qui est déjà sur différentes chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux. La chanson Sondama, on va parler de ça tout au long de cette émission, mais aussi un peu de passé par rapport à ce qu'elle venait de faire. La chanson Sur mesure, au Bolandara, Nango. On va essayer également de revenir sur ça, mais aussi, elle continue à faire partie du groupe Anti-Choc du grand-père Benz Bossi Bossiana. On a évité les lots, sur scoop, sur révélation, qui est Ezareso Kunate. Maman Faïla, qui m'est allé? Les bandes à London TV avec des Bruno original. Ouais, qui m'est allé? T'es venu, on a-t-il les dans la signification? Non, ça noir. Ça n'a pas tenu. C'est les couleurs préférées dans le noir. Très bien. Bon, grand-père Bossi Bossiana. Ouais, grand-père Azabien, Azan à Paris, la PC Mbote Skazola Dabiso. Très bien. Parole avec Mafuta. Non, on n'a pas collé Mafuta. Qui est Azan à Paris? Non, mais parce qu'on ne te voit plus dans un t-shirt. On ne te voit plus. Pas mon langage. Dernier concert au béton, dernière répétition. Répétition, dernière répétition dans les Alaki na Popo Kabaka chez les prophètes, tu répètes à Kawana chaque mercredi. Et d'ailleurs, il y a une date. Non, Calamine guitare. Voilà, c'est avant sur mesure. Non, avant sur mesure. Donc, avant son Damakutu. Ok. Nazala de la répétition. La minute tu suspends vraiment la répétition, toujours de la retour naïe, quand faire choquer aïe. Tu vas dire la répétition à Bichon déjà. Ok, en tant que leader opinion seulement, on a tout une question sur temps et auto-vivre, auto-cholexa par rapport à l'épidémie à Covid-19. Nande Rosalelo, yo ça ni par rapport à parce que on a tout une question en interne. Ouais, pour la Covid-19. Ouais. Ezali maladie moko ezali mabe eza mabe makasi to perdre ba être cher et belé ba kufi na malade wana vraiment deux eloko moko ya esengote de lo ngana ko lo bakato respecter ka ba geste barrière o ba pesi biso donc 1 mètre ndenge tozali to lata ba cache ne o malade wana ezali
pour bato mosusu bazomona neti ezali seki on dirait eza baje on dirait eza awa ezali te non malade ezali te bakose protéger. Mais bino baartiste et musicien neti yo ovivre ta wana nyonso état d'urgence ndenge nini yango inspiraki yo sondama obien ndenge non ta wana ya état d'urgence wana topropitaki nango kaka na misala na bastudio kosala basondama mais ezalaki temps moko vraiment ya bien te ezalaki temps moko ya bien te mpo toperdaki bato ebele donc baêtre cher ebele bakufaki baninga bayaya bamama bapapa en tout cas ezalaki sango moko ya malamu te. Très bien, merci beaucoup. Alors, avant de mettre en solo sondama, aux artistes et musiciens, aux chanteuse Oyembaka, vous avez aussi la biso sur mesure, tu parles qui en longuement, nous avons un moment qui toko, n'andemo musique sondama, ndenge sur mesure et bima kiti lelo, aux contente nango, yango de pesio sous pifo. Ya kosala sondama ou bien esimba kito bi bona beta mususu esimba kiso esimba te nangana sala sondama te so esimba te nangana zala na studio te na osala ba œuvre na ngai donc sondama pena message zala et nani sur mesure message zala ki capté batu ba sepela ki nango bi ba retomber nango ezali yango lelo eboti sondama ba retomber na ya makambo belé ya makambo belé makambo malamu ebele e yaki na nzela ya sur mesure pe esilite za ko continuer toujours quoi parce que nani sur mesure pe yango pe zali sur le marché yango eboti sondama ekobota barumba 2.0 ekobota makambo belé donc moi na liboso c'est sur mesure. Est-ce que baza oyemba pe sur mesure d'abord na ba boîte na ba terrasse na ba place où il faut ba place ba yo ba batu nyonso fait que failli la passer à côté de mitema batu à côté depuis kala depuis na chetemba failli la côté na mitema ya batu depuis na ba reprise ya ba fleur de lys na côté na mitema ya batu et pourquoi pas sur mesure et côté et betaka partout o esengeli côté o musique et betaka ba yo kaka sur mesure yango lelo pe e kobota sondama yango pe nde ekangi na mikolo ya kosakana te deux fois. D'abord, on a vu que tu as sur mesure Kalaté, mais les gens s'étonnent sur mesure. Grand-père a imité, bon, on a son damakou, tu auras imité pour les assises n'a été. Et ça dit à quoi tiki au volé gars à boya tamo appris exactement. Non, à koyemba. Na rumba 2.0 bakoyoka grand-père. Et l'homme se zoya déjà. Ezoya déjà mais pour le rumba zaranene pour ton rôle dans la carrière na yo bon, ton carrière solo dengo mapesa ou bien il y a eu un mot passé en vedette. OK, ça pour moi là. Vous la carrière solo de. Pourquoi pas? On ne fait pas grand-père. Non, dans le bibongote. Très bien. Dans le bibongote, mon côté na groupe atikala éternellement que non atikala na libela. Donc na kozala wana éternellement te. Mais nazali. Mozali. Ouais. Ça va. Alors avant de faire c'est la mission on a nous maman penser moi bien. Il y a sur mesure et ça absolument bien. Tu sais chérie bengola wisinga komi singa izoba. Etikali se hotanga na kaje lokola chaku. Bolingo na yo alita chamala na banzaki tusha jouer. Zoka kuaya inga na mekina kangami. Okomi singa na planete oyo na koma na nute. Olobi singa monoko banjalue. Chemise vendue na nzoto sur mesure. Aux habilles préférés na mesana koli à chaque jour. Motema nanga ezuiki mie alita chamala. Tendresse na yo échanger yo soya bi nangai. Alita chamala opiki bembele na motema lokola Apollo 11. Moto yambonya taka lokolo na sanza Zembo itoro parole à la evokoma. Ouais, ebi kokoma la pesi mbote le roi Babel, le roi sage. Oh, le roi Babel. Oya changu. Wana suka na mutu de fate. Suka na mutu. Donc basala qui mélange na Juju du Conte. Ouais. En tout cas, roi Babel, la pesi va mbote belé si quand zali wana prêtre. OK, merci beaucoup. Mais ceux qui ont demandé à la passer à faillir la lettre nzembo la sur mesure. Oyemba ngona mutu moko ngoyemba nanani.
ndenge nzembo ezali na voix na yo tant souye pe moi mélange ndenge ça bien ndenge na moi c'est mon père na moi c'est na na premièrement na ngana ballon ngamoko ngamono lokano na yembi boye après des boules ya voilà premièrement après après quand na faila bon na chanteur moko par exemple na chanteur moko na grand-père à part grand-père oui donc yo coopérano na mututo c'est plano na c'est pela kana mutuno chitoza na pépinière ya ba musicien ba grand chanteur bazana mboka na biso. Pourquoi pas? C'est comme si on rêve à Royemba na mututé. Bon, qu'on rêve peut-être c'est trop dire. Ou bien ça va Royemba na mutumo un peu plus tard. Non, na Royemba, on a embatté pourquoi? Net nani. Baza ebele ba onyo so ba yemba ka bien même na ba ene na ngai lokola Ferregola ou bien Fali Poupa. Ba collègue na ngane ti ba maestro Fabro, ba Bina Filé. Donc Baza Ebele. Voilà, merci beaucoup Passy Rafaïla. Mesdames et messieurs, c'est notre invité de cette semaine. Passy Rafaïla, c'est la génitrice de la chanson Sur mesure. En tout cas, excellence, bon week-end à vous, la deuxième personnalité de la ville de Kinshasa. Excellence Murumbu Muneron. Également bon week-end à Yawili Moucheni, Kodamboka, Bambote Belé, Sikozali. J'en profite pour nous rappeler à tous nos téléspectateurs qui est la marche de santé des amis, les amis de Laurent Fabrice Balsomi que je suis. Donc une grande marche de santé, tout ça organisé le dimanche 25 octobre 2020. Donc de part dans la gare centrale et puis toko chuité na Lemba, na super Lemba. Donc Mututu Oalinga Moussala, Laurent Fabrice à Salaka, tous les amis de Laurent Fabrice Balsomi, na Seng Nabino Moussala, na Pebo Somba, ba Polo Nabino, na 12 000 francs congolais parce qu'après match, les Boébiga, ils font voir comme la moyenne loco, lire comme il faut et puis tout là comme il faut. Donc le 25 octobre, marche de santé, les amis de Laurent Fabrice d'ailleurs, Mikolo Zoya, au moment sport, artiste, musicien, Barolo sur marche de santé, voilà pour quelques artistes et musiciens, peu Barosala. Donc 12 000 francs, numéro Ezawana, au Bengi, n'indiqué pas trésorier, il y a les amis de Laurent Fabrice, comme ça, au Somi Polo, Nayo, pose un habit la marche de santé, on a pour artistes et musiciens, Barosala Belé, maman Passy Rafaïla Paix. À Rosala Bisso et Osala Bisso bien. Ouais, obligé, on a la cause d'anga. Tena linga ba marche ou on a trop. Donc, na osala déjà ba polo nanga. Ouais. To Rosala na CG, Jansi Monadio, NL, to Rosala na ba Prince, to Rosala na ba Alenza ou donc na mobiliser ceinture nanga pena to Rosala wana. Très bien, merci beaucoup. Yo peut au Osala Bisso sport et Osala Bisso très bien. Alors, sur mesure, et ça la Movaga, mais de tourner ma page pour me connaître l'actualité. Il y a son âme. Il est passé à Faïla au étonné Batebele, au Kamousi Batebele, na style au Betty, P et Simbi. Et ça, pourquoi l'idée à Obeta, genre à musique? Nazu genre wana toujours l'andande mokili zo tambola dans ndenge vango zo kende pe to na bolakisa na pati na mokili ke toza stationné te donc naza na capacité ya kobeta ba style nyonso yango na yeli bango sondama oyo donc na éviter de naza l'aise de téléphone qui ko passe na m'appelle na ba réseaux sociaux ko tokolo baté le message ezali c'est une musique au landango déjà ndenge baninga biso babetaka même banani pena ba inspiré pour beta sondama. Batebele inspiré ngai biso na Congo toza pena riche ba talent ezebele donc ba style ebele batebele bazobeta en tout cas na zokata pour landa bango et puis pe ya copier loko eza ya malamu po bino mingi ba chanter surtout bazan la ba le roi grand-père Benz possible aussi on considère beaucoup plus la rumba pour l'autre fois ça batolinga mingi ba mama tchala mwana ba milia belle ba jolie date tout ça mais comme on a eu na po wana ya sondama na style la musique wana en tout cas c'est pas facile. Ouais, et la kisika ka travail bien fait pour la bien encadrer na leader le grand-père Benz Boziana donc à format personne pour continuer pour former à format bien yango moni sondama et na couleur mususu na makamususu pe ekangi. Voilà. Oh, dans la sikoyo sondama. Ça veut dire quoi sondama?
sonda meza nango kaka danse eza danse déjà lokola koyimiko une danse qui n'a pas de signification ezali danse eza pas de danse oyo bato bakovivre yango oyo baza kobina yango mikolo sonda il y a une explication mon côté ezali nango kaka danse eza nango kaka danse eza nango kaka mabina mpona yebi te soki oki koexplike ngai signification ya koyimiko elakisi eza danse oyo bato babinaki yango lelo nga na ye sikoyo na vie na ngai boketu napesi mbote ayaki na sundama est-ce que ezaki na explication eza danse bato babinaki sundama nga na ye na sondama eza nango kaka danse oyo bato bazosepela nango oyo ezali capte oyo bato baza kobina donc c'est ça. Ok, na kati de moi quand même oyembi donc c'est comme une chanson dansante kasi oyembi nini nayembi ebele na ndambu nyonso esilaka eza conseil napesi na bato na ebele na ndambu nyonso esilaka towela te yango nga nayeli bango lokola nga nawelaka te nayeli bango mbadi ya bisengo nayeli bango kifunda bilengi yango nayeli bango tobina nini tobina sonda c'est ça. Tobina sonda ça c'est très bien Mike préparant dire aux gens kalaté mais yoksa bisongo avec ta très très belle voix sondama néo beti parce que je vais te dire déjà on a la quand déjà dans la radio dans la taxi par-ci par-là la moni qui est paquet peut-être aller pour la promotion wana mobeko na lakaki yo la fois passée na zalaki awa donc kisi ya musala na biso za la promotion na lakaki yo ke na ko assurer promotion yango oyo eza ko beta ma partout pour la promotion mais qu'est-ce que tu attends des sondamas, c'est-à-dire sur mesure déjà ça doit bien comme tu dis que vous avez pas commis bateau va évacuer te va évacuer le sous va évacuer na kai de chekiba va évacuer ngai na ba 10 kilombo va évacuer ngai na ba fleur de lys va yeko yeba lisusu c'est-à-dire ceux qui vont évacuer exemple 10 moi 11e 12e avec la sur mesure mais je crois qu'avec son damao le reste de musique il y a même sur qui parle on va rumbater et robatelo sous moi ouais ko bakisa pesa ko bakisa déjà c'était ton souci père au côté dans la créneau là ouais zali ka musique na biso bato babeta ngo libanda ba joaka ba musique na biso bezali ka to récupérer musique na biso yango o toza ko sala donc ça linga bien parce que faut te toucher ba couche nyoso bana mike bazali ba papa bazali ba mama bazali mais il faut ba tunyoso ba se retrouver to kiko zala kaka te stationner kana likambo moko kaka ne logo moko ba tumususu to bosa na pe bango te il faut te toucher ba couche nyoso yango na ye na sonda de génération en génération ok to ko ngona na bato ina ngai avant Mike Kamara tango na yo ngona no live ebele na ndambu nyonso esilaka alors nawela te lelo na memeli bino mbadia bisengo kifunda bilengi mbadia bisengo mama na yene kifunda bilengi on va danser 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 on va s'enjailler lotimba ya miziki tokoyoka we ovandino na kozomela mwako telema tobina sondama yaka tobina nyekese tika lolendo yaka tobina sondama bavrejo boya tobina nyekese yolela makinu yaka tobina sondama nanya dundake nanya wala identité ozongisi bato na grand-père ozongisi na biso nanya lambisa sangane kindobika nanya kalingisa fabate kindobika tobina sondama eloko efandisi bato eza kaka sondama ok mais nde olati batalon mo obina sondama eza te obina ngoma batalon okuka na likolo dega na bien na clip wana mais na batalon ata na talon na obina ata na talon na bina te komo ata na talon bina na kubeta danse qui tape très bien clip moko esali bien ce que j'ai aimé na clip ndenge bato na batali yango te baotala yango tout à l'heure ezaka toopesaka bato mposa baza captiver wana na clip ce sont des couleurs na moni vraiment bacouleur tu aimes trop les couleurs hein yo mona nayebi te okomi na po nini
Tu aimes trop les couleurs, hein? Ouais, nalingaka ba couleur métissage ba couleur wana esalaka bien. Ngana muta pembe donc abotama pembe biso pena batakisangani nzamba pambola côté wana donc. Eza pena ya makila donc ya kopakisa te soki andene eza pena pembe alors nalingaka kosangisa yango na mba métissage rouge, jaune, vert, orange yango mona kito sali sikoyo lisanga ya ba couleur yango topesaki na sonda. On dirait même na CGT jeune habitable Jassim Monda le CG que j'ai sali très bien, mais on dirait déjà groupe et ça le mien. Non, danseuse. Non, groupe non ne sali bien en côté nazana ngana ne pas. Tobeta basona aussi bato na batunyo so baza branché baza Olanda biso triolement pour ya Sambiso toujours super Sénat ba mbote belé. Et puis ma condoléance n'est papa leki atika kibiso merci nabino tout vos branché 24 communes na poto Debrino original avec votre chaîne Dembanza London TV Debrino original bambote belé si vous branché aux Rolanda biso alors au Toki c'est pas facile talent de Salinga de donc c'est ça c'est bon les clip moi bien, le contenu ici il est bon, donc c'est là où je vois que chanteur ne sont pas aux années animateurs. Mais Ali Boya, on a évisé que dans les 5 premiers soba bibatanga, failli la posanga parce que naza pour ça la fierté à musique en bokananga. Car rapport sur mesure na mais ce que tu vas la fierté même na vocal ka ya pamba, bonga pena nzembo mobimba sur mesure. Nzembo mobimba sondama. Pourquoi pas? Parce que Raphaël a un producteur. Producteur non nazana to ba sonda mawe za ba mbongo na omo ba moyen na ngamoko nazana producteur mais c'est l'occasion on va ma producteur si tu veux bien nazana producteur te bazolanda biso na émission na biso 100% star le producteur wa komona na ko a produire passer Raphaël ma bezalité mais pour le moment nazana ko travailler ngamoko effort personnel pour la ligne musala na ngana za musicien na kokanga maboko te il faut na sala ya on za ko sala mais c'est pas dit que tu as besoin de soutien et que muta soutenir te mutu ko ya za na besoin ya ko soutenir baya ba Evre Zali ba zembo ya bien makambo ya bien Zali et ko zala bien pour na ko pousser projet Zali et album au sala ouais naza na studio donc naza ko préparer 6 titres j'ai préparé 6 titres déjà, elle a mis 2 donc sur mesure na sondama. Les restes sont dans studio. Bon ça va single moi comme ça moi comme copine na sangi sisi ko nyosho. Na bimisi. Allez voilà pour qu'est-ce que ça les même OK même là on a convoqué ce bon dernier c'est quand pour ba dérangement bisom de zanga dans soir. La seule émission pardon Fasira. La seule émission ba l'émission ba batuna toute question mo fona tuna on a suka ope ba batuninge belé na invité point na tuna on a suka. Ba tunde ba za tuna ne belé somo na tunio. Non, on a la longueur na salle orchestre. OK. Na salle orchestre donc naza ko travailler zali opportunité président na pesa na sala alors mutu soka pesi opportunité na oki kwa bize na ngote il faut na travailler pour moi na quand même que non naza na élément naza na chanteuse na ngai aza ko sala fierté na ngai na ko kanga maboko ti album ngo sala ba featuring pe osala nazo rêver ba featuring ebele fezala na bana fezala na koyemba lisusu na grand-père nazo rêver soki na koyemba il faut na yemba na musicien moko bana mibali nanu apende ba mama na ngane ti mama mbili ya belle ba ko ifuna yemba na tutanga ba kombo na pasi ya bana mibali ngo oyo sa ozo limo sa ba featuring mais na ki ko yemba na mbo kanda kabose OK et simba bien on vient la pesi mbote belle skazolanda ko sala bien ba musicien baza ebele na mboka na biso ba musicien belé ba chanteur baza ebele il y a bien pena ko kenda te pa ya et pas ya Yangyama de la forêt. Ma bête, tu peux que ça la fit. Même na papa chéri J ben piano moto pamba. Et ça ma bête, de bazaka kaba musicien ya mboka na biso. De sona na koluka mutu mobali moko ona ki koyemba na ye à part grand-père. Et puis na ki ko taker sur ma maman. Album Monte Rose Lango jusqu'à quand 2020 auto compté Non, auto compté. Album. Ouais. Ah bon 2020 tu as combien de mois? Tu as pratiquement 3 mois. 3 mois. Donc tu as comme na
la fin à 2020 ou bien début à 2021. Et dans la 6 chansons, ben 7 chansons. Ouais, donc et ça pour bâtir ça m'a du jour au jour. Le col à la minute tout ça la plateau non. Tu me sois qui kolba non. Ngana besoin oyemba. Et bah qui ça me donc c'est ça. Donc qui kolba te que ça limité et ça kakaboy non. Du jour au jour, bah tu vas ko benga non na préféré oyemba na ça na besoin à pouiller. Très bien, merci beaucoup Passi Raphaïla. On va pratiquement Passi Raphaïla dans 5 minutes pour notre émission Nabiso. Sinon, merci beaucoup. Et monsieur Dagui pour la promotion, il y a œuvre Nayo au Turosala. En tout cas, sans pour autant te flatter, Nayo qui a au moins Mingi. En tout cas, continuez dans la promotion Bongo et au Sala offre bien. Donc après, son ami aux années. Rumba 2.0. Ouais, déjà sur Bandia on déjà. Ouais, déjà na Bandia en donc Nazana coupé ça. Chance nanu na sondame sala makambo. Ouais, c'est ça la tana. Et ça la nanu tanango. Pour na okiko casser en côté. Exactement. Yango ezanango mais na ezana mingi to zobeta c'était zali sondama. Laura Petogi va fin de l'année. Ouais, yango pena to tikele ngo pena ezo tanango musona to talango après. Donc la minute ezali sondama. Donc pour la batteur concours numéro ezali 089 80 84 192. 089 80 84 192. Donc voilà concours ça la vidéo. Ça la numéro. Mutu akobima premier akobina Corée et omobimba juste donc azana cadeau na. Azana cadeau na. Ouais. OK. Merci beaucoup alors Faïla tu remis pratiquement la souka na été sur un message mogo pour na ba fanatique na onyo so parce que vous en avez déjà pour na ba mélomane il y a bonne musique au bazolando en tout cas monde entier. Là je pense à Debrino original à Londres avec la chaîne des bandes à Londres TV. Debrino original, je pense à Daddy Fagouan à Paris, je pense au président Bruno Loubi Camon à propre na États-Unis, je pense à ma petite sœur qui est à Paris, Asta Balsomi, moi na bien, je pense à Murphy Balsomi aux États-Unis, petit frère na moi si na épée Nadia. Charme Balsomi, je pense na bango. Alors Yosiko yo lilobani yozalango pour na bango nyoso bolando monde entier. Ouais, bazolanda biso partout dans le monde, bazolanda biso na monde entier. Message ezaka moko sondama yango eza sur le marché. Batu ba consommer yango, ba s'abonner massivement à la chaîne ngai Passi Raphaïla, ba s'abonner pour bali o batu bali ba actualité ngai ba makambo nanga nyonso ba ko joa yango wana donc ba betika ka Passi Raphaïla ba ko joa ba coordonner nanga nyonso naza na besoin ba reproche na bango ba remarque na bango donc ba komela ngai même na Facebook ngai ba betika ka Passi Raphaïla naza na besoin pena ya soutien na bango na ba reproche na bango ba remarque na bango ba kopesa ngai pona e ba ndenge nini ya kotambola. Donc ba remerciement nanga naza kopesa na grand frère nanga Olivier Kalonda na DGI, Gilles Naïlis donc ba occupé ko joba produit nanga et pas Gilles Naïlis donc Naïlis musique na PCMO teza maison monene za na Paris ba biloko nanga pe ba occupé ko joya yango kuna et pas ya Gilles Naïlis na Bo Sanité Percy Makila kilo ya nord Nancy la verdeuse Benzema 10 à match Casquito Mapela Prince Kakonde Christian Kiangani Mopao Kun Faya Kun Bambote Belé Christian Tumba Christian Dior Christian Lomomba Chancel Vibosela Jean-Simon Adio na Bo Sanité le grand-père Benz Bozi Boziana na Paris na PC Bambote JP Loboko Fizo Kamba Sophia Benz Batunyoso na PC Bambote Belé. Voilà. La question l'État n'a pas samboté la président Yowa Komolo de la part de Couparbo, la staff Yves staff le whisky Bambote Belé. Et puis je rappelle marche de santé les amis de Laurent Fabrice. Les amis de Laurent Fabrice Balsomi, tous ont organisé marche de santé le dimanche 25 octobre, gare centrale, Tina Super Lembara. Polo est en vente à 12 000 francs congolais. Aussi Polo au marché et puis n'est dans la rava. Et si tu vanda moi Laurent Romela et aux angate moi casse croûte autour dans la maison Laurent Fabrice Balsomi des missions nyoso na sala rosepela ranango. Appuyer marche de santé à les amis de Laurent Fabrice Balsomi et vous allez très bien, Bastar et Belé, Barosala P, Bastar et Belé, Bazo soutenir Bisso à l'instar de Faïl à passer rapport à Zalawa, ou pas aux Ala, na marche de santé. Sinon, merci. Faïl au bala? Non, non, la balade. Voilà, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, merci à Mike Kamaka, Coupa, pour toute l'équipe technique, merci beaucoup. Jean-Simon Monade de CG.